Mbote 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 na bino nyonso balandi ya famille Bota News TV balobi vraiment soki oza moto liboso mbala liboso kota na chaîne na biso en tout cas au s'abonner ou cliquer na cloche à notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te poster et comme la famille en tout cas la famille toyeka ande to misana comme d'habitude bande kolanga makambo ezo le sur internet et c'est vraiment triste et malheureux na yebiti so na kokolo banini makambo ezo pesanga somo bandeko na nga en tout cas makambo koloba ezali biso tozalaka mpona koya koloba tozalaka mpona koya kopesa conseil donc mboka oyo esi baby internet oyo eyena makambo ebele soit disant bainfluenceuse bainfluenceur bamakambo mabe oyo ezoleka bandeko na ngai ya minene lisusu oyo ekweyi ezokontinue toujours kobima en tout cas na somo oyoki na somo otali bavideo oyoki somo oyoki bamessage oyoki somo mais sans plus tarder la famille tokobanda nanu kobeta masolo oyo toyeli bino nanu ya filme na biso balobi filme na biso en tout cas chez Bellevue TV méritocratie balobi filme moko kitoko ezoleka na kati ya Bellevue TV yo nano koti te nano tali parti ata moko te bandeko na nga nasengi bino bokota malgré nyonso oyo eye sur internet malgré makambo ebele eza na internet mais tokota na filme na so tobosana te famille libota tokota na filme totala filme moko kitoko parce que Bellevue aosala so bafilme ya kitoko oyo ezopesa biso baéducation malgré internet yango si ebebi mais ntango tozozonga kaka na bafilme ya Bellevue tozocomprendre monde ndenge ezokende ezosalaka yo tozonga vraiment na tout droit yango wana asengaka na biso totalisa bana na so bafilme na biso epa Bellevue bana oyo peut-être balingi batengama na bainfluenceur oyo bayeli biso na réseaux sociaux bainfluenceuse oyo ya mabe oyo baye kobebisa monde oyo mais ntango bazotalaka bafilme éducative bazozonga vraiment na nzela eza important mpona biso baparent donc tokota na filme na so vraiment eza kitoko tomoni boni Linda Asuki tomoni boni mwana impoli mwana oyo aza mal éduqué ndenge asukaka tomoni lelo ndenge aperdre libala na ye lelo ada andimi abala na ye mwasi mosusu oyo tobengi Davina Apwa en tout cas esalinga bien komona Davina abali mais bandeko na nga na suka nango botala ndenge mama ani na papa Jia baye kobebisa susu makambo na kati ya libala ya Davina. La famille pour vous dire que le monde est tellement méchant mokili eza na mabe moko okoko imaginer te mais lo monga na lobaka na vie soki oza kombati te se koze lo te donc moto azalaka kombati makasi seki aza na lipamboli aza na bénédiction aza na bamakambo ebele oyo eza kati na ye eyelakisaki Davina bakomba nyonso azokutana nango eza parce que aza tellement béni à travers aussi ses parents oyo balakisaki nzela ya bien malgré tout ça puis aza na motema ya malamu kaka nde tolobaka so oza na motema ya malamu ya yaya ata bakombatre yo bakolanda ntina suka bakokombatre na bafaçon nyonso mais suka oyo oza toujours victorieux parce que oyebi eloko te parce que motema no eza pepele eza peto eya lokwa ka ya Davina bandeko na nga sans plus tarder tocontinue kolanda filme na biso totali 10e partie le totala 11e partie tozala wana vraiment ebele mpona kokonsome filme na biso chez Bellevue TV filme moko kitoko bandeko na ngai malgré tozolandaka bamakambo ezolekaka ya bapartout o soki nini bandeko mais filme wana eza très important ekolongola biso bamakambo mosusu tozomona c'est ça totalaka babiloko ezokoedifie biso totalaka babiloko ezopesa biso ezobakisa un plus na bana na biso un plus na mboka na biso eno babiloko eza important te bozomona tomikotisi makasi na babiloko oyo eza bafutilité oyo tozomona sur internet oyo mpe tokoluka kotalisa bana na biso na batelefone na biso bana na biso bazokota na batelefone bazotala c'est vraiment regrettable eza babilo mo boye te oyo tokoki koya kopubliaka yango aire nyonso tokoki kopesa yango ampleur mais topesa baampleur na makambo eza important comme bafilme ya Bellevue oyo azosalela biso vraiment tozomona ke non tozozwa baleson attiré bana bazozwa baleson mwana moko azotambola malamu te tomoni tegra niveau azotambola aza na famille na ye oyo eza bien éduqué famille moko bien malgré pasi mais tala mwana ndenge akomi kose déguise mwana akomi na ye kobima azokekola te biloko ya mikuse libanda epo azozonga après aire moko conscience ne eye kosala
naza su na naza biso vraiment vie na nga eza vie oyo tozomona nga aye koyebisa copaine oyo bazalaki na ye bandeko na nga eza baréalité oyo eza kose passe alors bafilme boye ntango mwana prendre conscience nde tomonaki tega prendre conscience bongo aye koloba na copain yango wana tu vois eza baleson moko ya makasi oyo tokoki kotire oyo esengeli tolakisa bana na biso e non babiloko ezoleka na internet bapartous oyo eleki bana so bazwi baza na eloko moko te oyo bakoluka bachange lelo oyo monde ebebi makasi bandeko nanga monde eza kobeba monde eza pourri alors vraiment tosenga na gouvernement na biso bomeka kotela biso likambo oyo parce que likambo oyo niveau ezokende mabe en tout cas vraiment nakoloba mingi mpona makambo oyo ya Chacha d'or Chacha azomona vraiment ke makambo oyo azosala azomona yango eza kitoko avia na mpe korépondre bato na internet avia kosala bavideo donc pour vous dire ke bato moko baza na baolisu na soni te soni isi babwaka na mai ozomona soni isi babwaka na mai babwaka bakunda bazalaka lisusu kuna te bandeko na ngai ozomona aye na ye mpe kobeta lisolo mpe avia koloba ke ezalaki filme aye kodementir ke ezalaki filme côté mosusu mpe kuna ake mpe couvrir oyo babengi normi lokwa ke kombono etangamaki par rapport à ça mais tolobi te eza nango bongo te donc osenti ke bato mo boye eza pasi bandeko na nga mais bana mike baza te bandeko na nga naloba na bino ere nyonso bana mike baza te na internet oyo ti toyaka kotala toyebi kocomprendre epui bato ya mayele bazali bato mitu ezosala bazocomprendre ke likambo eza boye balingi balatisa yango facette mosusu balingi bachange yango na bamanière mosusu ozomona eza vraiment pasi oya kosala intervention mpona normi lokwa mpo esala nini esi elobami mpo bafille baza ebele pourkui ka batanga ye kombo na ye parce que azo faire partir d'ensemble wana tango ozovandaka na bato ya mabe yaya ye bango suka bakotango kaka na mabe mpo ozovanda na bango yango omoni ere moko fo toyeba bato nini ya kozala na bango yo okende kovanda na bato bazalaka na bapartous ozalaka na bango otambolaka na bango bosalaka na bango badélire et puis tu t'appelles femme mariée babiloko wana nyonso wana mpo anini tolingi vi moko boye vi ya matalana tolingi vi moko boye vi de luxe tolingi bamona biso ndeti komona la fille Chacha boza bainfluenceur soki bainfluenceuse est-ce que mo oyo babengi influenceuse eza oyo bino boosala biso lelo non je dirais non c'est pas ça hein bozotinda bato balanda bino na makambo mabe pourquoi parce que influenceuse eza bato oyo ozo koinfluencer bato na makambo malamu influencer bato peut-être na commerce moko boye kotalisa bajeune fille oyo bayebi koluka te peut-être bayeba kolukana dans le bon et non na mauvais sens oyo bino bozokende nango ya bapartout mpona kozwa mbongo nde yango bino bomoni boinfluencer jeunesse ya lelo nde yango bino bomoni mosala bino bokoki kosala yaya pourquoi nalandi fille moko alobi bamusala oyo bazosala bapartout oyo eza kozanga mbongo non eza ka via pauvreté lokuta yaya eza na bato ebele bakoli na via pauvreté biso baoyo tokobetela bino bahistoire mpe ya bavie ya pauvreté bokoli nango mpena osanti ke eloko eza te mais oke oluta te eloko mo bokomi koteka otie pende eloko mo babiso baoyo toteka bathomson okalinga pende otie wana botie mwa spaghetti na mwa mbo bamoke okomi kobalusa mpo ozanga ata mwa quelque chose te botika kokosaka biso botika kokosa biso ke nasalaka vio ya kindumba mpona manka mbongo nazalaka na mbongo te lokuta si archi faux soki eza nature na yo te eza nature na yo te otikala kosala yango tata ozangi mbongo okosala yango te mpo osala yango seke eza nature na yo olingi mpe eloko yango osali yango soki olingi yango te osala yango te bandeko na nga c'est vraiment eza triste babiloko be foto ya kolobela yango sur internet biso bato toza na chaîne foto ya kolobela yango foto ya kopesa bato mosusu oyo bazomona yango balamu bato mosusu bazosepela nango bozobebisaka nde jeunesse na biso bozobebisa jeunesse bato bazopubliaka yango peut-être yo opiblie yango mpo ozwa bavue mais peut-être bano bazozwa bano bazotala yango
Et là, on y auto pesa na mito abana. Génération lelo génération moko pourri bana 2000. Génération pourri comme na 2000, 2001, 2002, ti lelo nde tozo comme na 2025. Bana mabe, je vous dis. Bana ya mabe, baza mukie. Sur 100%, bako tata 20% ya malamu, 80% sont pourris. Bana mabe. Est-ce que ngolo ba keso ba peso nzoto kitoko na vie? Nde faut ça n'importe quoi. So ba peso taille, nde faut ça taille exposant. Non. Nde ti cherche à zomiloba, azana 22 ans. O lukana oza influenceuse. O lukana no o luko ye kolata mwa langue parce que kendaka partout. O luko vandi sa langue. O luko vandi sa makambu na yo, la ndenga dans le bon. Mais yo zo me na mauvais sens. Tu t'en yo ko sa pe ba analyse yo ko loba wana pe. Et le bel père malamu akitoko ezate. Langage moko terre à terre. Donc yo mi pesino kana taille aux anango. Boto nzamba pesio yango ndo tchango na marché. Na place ko zake boto nzamba pesio na taille nzamba pesio bité na zape na matisa ngo suba valeur na pesa ngo suba valeur mususu. Obi non. Na suki na ngaka wana, o se limité no kawana. C'est vraiment malheureux. Or, dans nos jours d'aujourd'hui, une femme, il faut montrer ça là. Une femme, il faut la tête et non la taille, la beauté. Non. Une femme, tout le monde a moi si na oeza na mutu na ye. Parce que moi, so azana bagage. Moi, so azana intelligente. Moi, so azana ba potentialité. Lelo so azana katanda kaliba akosala mieux que moi, so azo l'acception kaka oezali nzoto na ye, oezali apparence physique. Ozomona. Lelo to luka ko apprendre basi. Ba jeune fille. Faut koyeba ko luka, faut koyeba ko bunda. Ko luka ko tela ka mobali. Te poso teli mobali ba ko sakana na yo. Ce qui yo ti lelo komi na ba 20 ans ba ni hôtel à mobile faut sombelo le pour ba parents no bazana ngote. C'est archi faux. C'est archi faux. To mona ba ne belé. Ba jeune fille belé ba sunga ba parents na bango et non asunga parents na ye pour na koke ko luka via kindumba no asungi parents na ko teka to mona ba jeune fille hôtel ye pena bo azan naturel mais azo teka a teka tom so mai a ti biloko le mo bo maison na mo boye hein asali yango aosunga pe ba parents azo komi sunga pe mo 100 pourtant azo ata 10 francs par mobile to mona asungi pe vine moi ça bongo oza toujours na valeur et pas mobile okozaka toujours na valeur mais les ba fi ba bité ba on faut ba teka ne nzoto c'est important et ça la passe bande kolanga esunga te komona ba vidéo komona ba malobo nyonso na tira bino message boyo kano ya chacha ndinga azoluka ko échapper que ezalaki nango nini siko ko se défendre pourquoi parce que tout le monde kuna zo finga manike yo bandango tongo donc yo moko zo se contredit parce que mutu na yo eza bien formé te pour mutu eza bien formé akoyeba makambo akoya koloba sur internet akobaluka te na vidéo asali makambo boye ndeti apesi posa sala kango na vidéo mutu ko se démentir kaka yo moko zo komi baluka. C'est vraiment regrettable là. Ba de koto yo kanana. Ça y est la série. Maman, ils ont série à Indoussa. Il y a la fille à Senga qui va côté série la série à Indoussa. Ma bisi ok parce que ils ont tourné à on a poto. A bien nga pour na casting pour nga pifona tourner la série wana. C'est ok tu es comme la série à 5 comme un casting on nga pe beaucoup tanga je vais tourner. Ah ok c'est bon. Parti mon bébé to bonheur ko soana tellement que y amela champagne mota la vidéo wana bien. Azaki na kwiti sope il paraît qu'il y a ces drogues amela masanga tu vois moi je n'ai habité que nga na bilanga vie na été tu vois. Ouais. On va continuer la série que côté c'est la série partie wana sukoyo azo swana wana zo ganga wana. Ouais, ils a série partie wana ndiza série en fait. Ils a base. Ils a série. Pour les sarata la fin de l'encore maramba solo ma ouais, ai bien été. Ils a série en fait. Bandeko. La famille Boyo kita siko ndenge avec ko se koko hein avec ko démentir que ezaki série Boyo kana elobeli na ye
bafille ya soni boye kobebisa monde boye kobebisa bavaleur ya mwasi asu na importance te mwasi asu na valeur te mpo na bino mpo ya nini mpo nzambe apesi yo tai nzambe apesi yo nzoto obi te tika nasalela yango na ndenge nyonso tika naya nango na bafaçon nyonso. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Likolo na basi ya mabala bakoti na viana parce que bolingi via pressé, bolingi via matalana, bolingi via mona bino, bolingi via sentir bino. Yango omona mwasi libala alingi ko se contacter na oza na ngote fois kota na vie wana. Oma pe bo mobali na yebi te basi ya mabala ebele. Azana mobali me atrichaka mobali na ye oza mwasi te. Ngala lobango mwasi aza mwasi quelque soit mobali aza mabe quelque soit mobali aza impidi quelque soit mobali aza soki ndenge nini mwasi une femme de valeur jamais akoki kosala impudicité na kati ya ndako ya libala jamais so omoni esimba te c'est mieux oluka okabwana na mobali na okeno mpa na bino ozonga deja mpa na bino après osali vino ke ya kosala yango ntango oza na ndako ya libala oza mwasi te na lobango oza mwasi te. Moi, il faut que garder mes sentiments. Une femme de valeur, il faut garder mes sentiments. Il faut que garder, il faut que sa valeur yomoko pour que tu aies sa valeur. Et ça la passe, et ça sonne. Et ça sonne dans le Konanga. Tu y a une histoire, il y a ceux qui ont dormi l'eau. Bala mike bazate ya kokosa. Bala mike kokosa bazate. Non, il y a bino bo yoka. Lisusu maloba wana. J'espère que batebele ba Hollanda ngwe mais ba page en loka bazo kata kata. Ebi histoire ezo sala nga pasi moko bandeko na nga. Et surtout ne ba vidéo ezo bima bima ya ba sorte na ba sorte, ça fait très mal. Et ça la passe. Et sungate. Génération pourrie bana ma bé. Bana pena ba en tout cas gouvernement na biso faut ba luka solution. Gouvernement et puis les cambo à partir d'enge sami bat bakomi ko tchana ba vidéo ba lesbienne ba vana banda ko bazo lia penza au sentir que moi ça mbali basi bozo pesa en pleurs pourquoi tout ça bozo pesa en pleurs makasi bongo pona nini la famille na bino bat bozo publier makamba boy bozo pesa en pleurs makasi be pona nini pourquoi bozo pesa jeunesse na biso ko bande ko na ngai ah non la famille makamba ezo sala passe biso toyaka koloba le tozoloba ba o ba oyoka biso en tout cas gloire à Dieu ba o pe ba koyoka te et ça problème te meto linga to sauver ka éducation ya bana o bazolanda ka biso ba yoka ka lingala bazokuta na ba vidéo boy en tout cas moi la moko jeune fille moko kutene loko ko sala ngo te pour ta dignité surtout si tu es une femme please la famille en tout cas la famille na tiki bino bo s'abonner bo partager.